ndako te ba fufu na lia merita mais pas nyole ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na za na salle de bain munene na cuisine na munene ya mpele lisa te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta mais en assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo ya Roger zo déjà assurance ata lelo soki liwe ye obe ndinga zobela bongo famille ko sekete pona mamambongo assurance vie eza épargne moko place ozobomba mbongo na yo en cas de que boule ko perdre musala na yo ou bien kufi bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo nyonso wana isengaka bambongo yango mpona bamasta Londres surtout na Angleterre Mirasure eye mpona koregle baproblème wana naza so na mosala tino badufuta pale ndenge nini benga Mirasure comprendre ona kufi fo bakundanga baobsekisa ndenge nini benga Mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bato bakotikala ndenge nini na nsima na yo est-ce que okokundama bien est-ce que bana na yo bakotikala na vie moko oyo bandaki kopesa bango ntango ozalaki na bomoi est-ce que badette na yo makambo nyonso ezalaki na nsima na yo ntango yo ozalaki na bomoi est-ce que bato bakozonga en charge kombo nanga ezali Mireille Kato nazali conseillère et spécialisée na makambo oyo etali assurance nazali wana mpona koyede motu nyonso na kati ya communauté oyo alingi koyeba assurance vie efonctionnaka ndenge nini assurance maladie critique efonctionnaka ndenge nini numéro nanga ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35 Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya bana na bino dans le futur. Mais c'est génial ça. Ah oui, merci d'avoir choisi Rico RDC comme votre télévision de partout. Vous nous suivez avec attention, vous êtes là. Partout au monde, vos appels, vos critiques, vos motivations font quand même bien avec Daniel Ebika, Daniel. Je vous rappelle que nous sommes EcoRDC. Moi, je suis Daniel Ebika, votre humble, simple serviteur. C'est Lila qui vous oriente par rapport à des nouvelles, par rapport à des rumeurs. Je suis là pour vous orienter, pour vous éclaircir par rapport à des rumeurs Oyo et les Kamaka ici à la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je dois quand même dire un grand merci à notre Dieu, lui le maître des temps, des circonstances. Vous comprenez que depuis ces années-là, des choses, des étapes, et moi je ne pense pas que c'était toujours rose. On a quand même eu le temps. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes là toujours en vie, en bonne santé, en équilibre. Et j'en profite pour cette occasion pour lui dire merci. Un grand merci aussi à mon papa, lui c'est Jean Chubo Chihuahua. Et un grand merci aussi à Merlin Nua. Il a accepté d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Un grand merci aussi à ces grands messieurs, ces grandes dames qui nous suivent de partout au monde. Vous êtes là avec attention, que vous nous suivez devant vos petits écrans. Un grand merci à vous, Jean Bosco, Jean-Marie Massassa et Bosco Massassa. Depuis quelque part, vous nous suivez avec attention. Anna-Clé Claudia, le silencieux d'or, Blandine, Or, Blanc, Lélo. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui avec Mamissa. Je suis avec Mamissa. On va essayer un peu de partager avec Mamissa. Moi, je lui reçois rapidement pour lui dire bonjour. Bonjour, Mamissa. Bonjour, Daniel. C'est Canon Zamina. Siko, l'autre fois, tu sais qui, avec la caméra, mais toi, j'espère, tu vas dire boito sur la normale. Sinon, le bac, il y a un Micha boité. Qu'est-ce que tu as boy, tu vas dire boyer, tu sur la musique qui m'y est. Mamissa, t'as qu'à moi avant boyer, Mamissa. Vous commencez directement à faire. Bon, je sais pas moi. Non, excuse-moi parce que les Kilenga, donc, dans mon exposé. Donc, il est au Kansaka émission. Nabela Capri, Nabela parce que au stressé, on a tellement de silica qui. Et on trouve au banging non émission normale mais on a au bangilo quand même la monde qui est normal. C'est normal. Avec Boni Makambu, comment depuis jour d'Atika yo tililo ça. Oui, ça va, Makambu ça va bien. Makambu ça va étant bon Angoulou. Dieu fait grâce. Mais mamie ça lelo Tchesuki. N'habiter lelo Tchesuki ukangi ango, je sais pas moi. Ou change quoi faire? Mèche, ta kangi mèche. Kangi mèche. Malgré parce que milai no na mais ndimno ko ngamèche. Nandimna kanga mèche. Yo kayo. OK na dépense, na moni yo mère na palais vraiment c'est là qui va calculer. Mamie ça so yo zalaka yanga mais nga na longo na ngamba mèche. Nandeni. Na nozo kisoka na nature. Vérité?
Non, nous sommes dans la nature. Eh, c'est qu'il y a souffrance, hein. Oh, souffrir nini. So na la ngote. Là, ça se comprend. Même mamie, c'est des choses à la nga naza na yango mais ekata na pe funa na protéger yango ya mo pe funa bombi yango ya mo pe na tiki yango kasi ezala nka bongo ya nyonso pe teke ya mbongo ezalaka c'est ça vraiment boni palais balifant baza bien très bien quand même la situation au jour d'aujourd'hui mboka bo mais quand même nous s'en sortir tout ça bien malgré ba Pierre kaka Nicolo Pierre a fort Pierre Makas. Maman mi. Coucou maman mamie. Maman mi a BD ma grande sœur chérie. Mutale kwa azate la minute yo bala yo. Eh, mamie, ma yaya de moi-même, de longtemps. Maman mi azana maman bata ba décrit c'est azana maman mi azana ya sungana mais Pierre kizakaka. Yo no singaka président. Président papa Jean Chibo, bapesa kaka o bana yo papa. Bapesa kaka. Voilà. Daniel Yeyo, lobela ngai. Voilà, mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui avec Mamissa encore, parce que l'autre fois, on a acquis la télé-réalité. C'était juste une surprise pour elle, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas maintenant une surprise, peut-être pour notre rubrique, mais pour le Royan Ndaku. Ils avaient là surprise de la benga na ngai. Et on m'a dit Mamissa, moi kimia. Kimia lelo kimia makasi. Lelo kimia jour à la merla boko yoka na ki ko sukola merla na ninga ya douche. Siko no mo lokwa nga bi mo pe na po ezete parce que caméra c'est télémi. Donc pour bino boyo ki élection ka bonga bité na kotaka na je. Dès la côté kana je mais j'ai facilité Non, nous avons facilité. Aujourd'hui, Nicolas sur la président Casté. Tout solate. Poni. Abengangate. Ata yekinya luka biso te bon biso to yebandeni. Po ya longwa kina koma na Londres. Ayaye obi koza bana na fo mona bango po ya ndi yaza kuna tala biso. Atala biso na ba théâtre. Siko yeso a wa papa biso to yebandeni ke papa yi. Mais suivant ya Kinshasa. Oui, ayaka mingi na yoka kaka o ayaki et pas Matuza, Chief Matuza. Il y a des fois na yoka kaka o kasa yaki o boy ke komuna e boy. Komuna na te. Même son numéro za nango ko tu n'appelles Matuza non? Ah, naza ngote parce que Matuza pas za ngote. Matuza pas za ngote. OK. Ça fait mal? Oui, ça fait mal hein. Et ça l'a bien les papa. Vous avez passé un beau moment avec votre papa, mais au jour d'aujourd'hui à Kinshasa. Passé un beau moment. Un beau moment vraiment donc. Un beau moment. Hein? Et beau moment. Maman et Daniel. Daniel na bola na kebimisa libula kosi na boy. Na kebimisa libula. Vous avez passé des bons moments. Des beaux moments. Vous le bon bien. Des beaux moments. Des beaux moments. Avec le président Kass. Na suki wana kaka. Te niveau yango kende la bon moment. C'est petit ko sexana. Au moins idée OK nango. Oui. Au moins qui m'a fait. Mais c'est des nina qui il ne comprendre. On comprend les nini parce que moi je dis que non moto ko ça ba bon moment. Oui, et tu parles ça très bien. Ba bon moment. Et ça fait mal. OK non ma boyebi. Naki no mabinde. Omo beta fo. Fo. Ambala batu na buna ba problème. Bokila bata papa nana le chumba la maman. C'est votre président non? Maman Brigitte. C'est votre président? C'est mon président, c'est mon papa. Votre papa non, vous avez passé des bons moments. Du bon moment. Voilà, c'est l'ambiance, comprenez? Nous sommes toujours à l'école d'IRC, mesdames et messieurs. Ça fait quand même bien d'être avec le star. De partout où nous sommes. Et là, vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Tolingango mingi, malgré Bamakambo. Mais Tolingango. Et pour le Congo? Makas. Lela Congo ah, mami ça soba bandeli mokili babi yo pona mboko bimela yo pona Congo. Oui. Mami setika. Na linga Congo makas. Koza congolaise Congo. Congo ya kanu to bi mali banda Congo to kenda ba Dubai ba Chine. OK pe libana mboka mais o sentika ke oza na kata oza banda. Mboka nanga pardon krakango. Kana na kraka Congo parce que il est salanga no bien na bimi libanda. Malgré ma pia kango izana okara mais okuza na moi obimi libando leki mpepe
na kozala mo ba stress na ke pa copine mo na beti na ma solo na ke na mo pa ma beni na terrasse na meli mo Bavaria na Lexi mo ngonga. Oh, tu profites du Bavaria? Oui, na mela Bavaria, na mela alcool te. Sans alcool, hein? Sans alcool. Na mela zéro Bavaria zéro, sans alcool. Mamie sa chrétienne. Oui, chrétienne, moi na papa fire. Fire. Mamie sa banga nzambe. Nalinga kota lola makasi. Osanga lola, o raté lola. Est-ce que vous avez déjà libaku ya kota malewa? Trop. Et na lela malewa. Comment ça? Et tu sais les mots malewa? Okokota malewa, ozala président. Okokota malewa. Oza soki okota malewa nde simi mboka na biso. Comment ça? Malewa. Ngani nazabu surtout neto bimara wana toke restaurant za malewa. Restaurant za malewa biso kasaka poke malewa il faut que maman ola mama ki kuku moko boya atie makala atie njunga munene nde yango be malewa. Non, restaurant ya malewa. Eza malewa. Siko yebisanga batu nyonso bakota ba restaurant bakenda malewa te. Mais oui nakota malewa makasi. Kasi. Na ninga mamneto na bana bazana bango te bono lamba te. Malewa. Nakika malewa. Et tes préférences na malewa ezara nini? Ma préférence dans la malewa. Neti na babiloko ba ya Afrique ya mboka na biso. Na mboka na biso na linga mingi légumes neti pondu, matembele, ndunda na misuni na linga misuni pe makasi. Na linga ka ngombe. Yo na bato balinga ni ba fiyo balinga poisson na ngai. Poisson na ngai na linga ngo makasi. C'était la moni la fusion. On est longi yango na linga nanga ngena pipil pembeni na fufu siko ya moto surtout bouillon bouillon siko ba bouillon ezande no za moi vin na yo ene tikana na ba vin boye motongo mo be na betika vite fait mimi na linga mipandi ka ya mai ya sauce blanc na tie tomate mboma te sauce blanc karana mo fufu nanga moto na tie na thermos milinge mataka mo eza ofoli thermos afu moto mo beta bato wana mama tono ndo kende mingi malewa. Yo pa muta malewa Tinga na otuna niyo. Nga. Boyo ngomba ngokuta malewa. Tinga na otuna niyo. Il ne répond pas. Loba papa. Il peut nga pe ko bana ndo répondre yo. Non, te yo nde otuna nga question. Yo na tuni attends ce ko bando ki malewa mingi wana. Tu manges quoi presque? Mingi la, c'est na kene ti pa malewa ya biloko congolais biloko ya africain to ya biso na ya mingi fufu. Nalia mingi fufu fo légumes za pembeni ele oma na linga mingi te madesu pour l'estomac na toujours ba choc bon malgré nazala nga bien tout ça nga il y a des fois on a du problème mais na linga madesu te parce que na liongo na mona santa isala nga moto mtema moto na linga mingi fufu ngombe ya sauce Thompson soso bakalinga Thompson bakalinga likaya bu bakalinga Stu ngombe bakalingi pesa kitoko okalinga na matungulu tokisi yango okalinga na matungulu kaka na kati wana bachinga ta mo dongo pembeni na fufu elengi bachinga ta mo ndunda pembeni bachinga mo pondu donc mais tu as quand même tes préférences non de l'autre côté mingi kolekeza pondu OK et maintenant tu sais quand même préparer en tant que bien sûr oui oui tu prends le temps oui tant maman tikaka yo parce que betela biso les solo uta les cas que maman tikaka okola kana nani nana zaka pembe non nakola pas grande sœur na matadi na matadi on a commune na ville dans la ville c'est que na ville oui na ville na kikanda te na nini na côté wando sa ba kermesse wa tema pina nginango kala côté wando sa ba kermesse na nini wana munene wana stade wana stade ya nini ya likolo kuna mvua nduti nite ya nzanza te stade o ezaki kota ville na manda ovanda wana kuna des places na kenda ozwa formation vraiment ya kulamba parce que nakendaka po na longola souci le quoi grande sœur aliboso le contrat na kenga na kende pour la souci de kende na qui société on est arrivé sur place et comment il ma formation ba otiki na kulamba ba otiki na nyonso tu te déranges pas parce que au moins donc et bande ko ça na passe normalement le ka ba nyoko na mais lelo tu as compris que zaï konyo ko la formation parce que lelo sur na zo lamba
naza mama na bana na ndako nazo satisfaire bana nga na ba repas eza grâce ya grande sœur na nga. Et si au jour d'aujourd'hui Mamisa la star nga Daniel le bika na obike non comme je suis venu te voir est-ce que koko c'est la sauce moko tenalia so qui est-ce que koko ko proposer nga et donc mon na lia oyo ko proposer nga ni na buna yo ouais wana est-ce que et dépendre na pour ceux qui na buna et dépendre ni na ngate et dépendre na yo moko obike non na ça loko isa gu nga muna ka ngo bien sûr na ça non peut Daniel la sepela lango ikozani. Bon, pour na vite fait dans le cas pour na salle le loko olia na préféré appeler mingi mbisi ya mai. Mbisi ya mai isa so ndeni parce que il y a pas façon de dire ça la mbisi ya mai. Ngas ko na linga mingi ekota liboki ekota kasa pour na solo wana. Oyambi mo mpa yo servi et vin ni so wana non préféré ceux dans salle le ngo non préféré au midi non vin. Naki na salilo mbisi ya mai yango pesa na rapidité ezwanga temps pour na lamba pondu ezwara 3 heures à 4 heures du temps ero ko accompagnant on est loko na pe msusu ekozwa temps. Et maintenant là vous voulez juste me proposer ça non? Mais pour le moment t'es Daniel oh dans le mbilo siko mais non pas not mais faut ça avant osanzala Eza de piaka. Wane piaka. Mais tu le piaka vérité na nga piaka Daniel. Na na piaka. Mais ta façon monter banani. You know ofan o banana ka kondima no bon. En fait tout débrouiller. Tout ça. Non, c'est te débrouiller non lamba na lamba te poani. Non lambilo. Oui, non lamba. Oui, je te dis la vérité non lamba. Ceux qui n'étaient moyen. Orange? Oui, oui, nazango. Ah, tout bien abattu la chelo là. Et ça a bien pardon. Et tinda na pierre à ma casse. Bon pierre à moi. Pierre à moi na bon là. Et on de kuna mbalesani. Moi soyez na. So opesinga imbongo na lambi to lié to ka to si c'est miso to lié na biso. Voilà. Bami ça c'est notre rubrique Elubuya Bastar. Elubuya Bastar eza moko ya ba manaka o ezara na kati ya RDC. Juste tu yaka pastar ala mbela biso eloko ya lingaka. Et comme tu nous as proposé déjà de la sauce mbisha mai ils allaient biso bientôt goûter ensemble. Et nous RDC to pesaka star na biso quelque chose déjà. Question pour elle il y a aussi la biso eloko wana a réalisé c'est un petit $20 aussi la biso yango. Non. En tout cas, émission la mieux leki. Ah. Donc dès tout ça qui me dit elubu ya ba ya mboka. Obini ni elubu. Oh ça rubrique ta biso elubu ya bastar. OK, dans rubrique donc émission na biso comme nango elubu ya bastar. Émission aussi connaît et puis biso possibilité ya yibaka lo boko artiste. Mon logo yo ligne. OK, mais oui c'est nga vente poani. Il fallait pas qu'à naïbisa, il fallait qu'il naï secret. Pour la surprise, d'ailleurs, il faut préparer le on préparer ni non. Préparer le composer les. Donc on est à pierre à $20 ils en approche. Qui appelle on composer les autres. Yo on a le composer les ngali suite parce qu'il n'a la salle l'alertir. Rubrique. Oh wow. Mais non, mamie ça déroulement. Il y a mbisa mai wana na nini sala mandeni il est mana nini explique un peu toujours quand même leçon parce que c'est tout un leçon hein les leçons oyo bande ko da bandaku ba maman na biso ba yana biso pe ba fande ba zonoter donc devant vous comme le rôle molakisi azo lakisa biso eloko yo maîtriser ko lamba merci à vous. Oui neti liboke ya mbisi ya mai wana et sengara mingi koliango na lituma o to mona rapa bandi kona biso ba mongo bangala basalaka lituma makemba o batuti basali yango lokola forme fufu mais lituma babenga yango lituma à part ça okoko liango na kwanga okoko liango pe na kwanga ezo dépendre kayo okoko liango pe na makemba normal o batokisi makemba normal batokisi batie eza eloko mingi elia marabongo elia mara vraiment te na fufu façon nango ndenge ezala surtout o balambi batie na kasa o batie na kasa wana vraiment esengaka mingi koliongo na likemba kwanga lituma likemba basali yango nini esali lituma okotia mwa légume pembeni
mingi nga na préférera so na olamba légume neti ndunda yango eumela te na préférera mingi kosia yango mélange na bilolo eza légume na biso pe ya bana mboka ya Congo o eza na kisi ya mutuya o edaka surtout o ezali mibali basi barin isukolaka barin. Voilà, Mamissa, on va quand même prendre le temps aussi aux explications là, parce qu'on est d'abord dans la théorie, maintenant tout est la pratique. Nous aurons quand même bien nous expliquer Nabilolo, moi je vais vous accompagner juste dans la Wenze, dans la Bachanayo, Tozanayo, question encore pour nous de profiter total la Wenze. Si on va nous permettre, il y a aussi la confirmer la Wenze, tout ça là. Ah bon? Non, ça, oui. Oui, ça, Mamissa. Ok, d'accord. Au compliqué, on a bon moi. Tu n'as aucun moyen de dire que l'on soutient la Wendy. Il faut le langa carte. Donc, tu as toujours la caméra. La caméra. Non, Simba, on a chassé. Simba Madoumou, Simba, moi je suis dispo. On peut faire ça déjà rapidement pour aller au marché. Non, on va aller. Non, on va aller ensemble. On va aller ensemble. Moi j'accepte, non. Merle Yoboui. Merle, oui. Merle. Toké Wenze. Voilà, mesdames et messieurs, on va aller avec la star. Juste pour nous de profiter avec notre star d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je suis avec Mamissa. Vous avez compris, hein, Mikolo Muleki Tozaki na télé-réalité. On a eu quand même à comprendre qui est Mamissa. Et nous continuons toujours. Yaroyeba, il est na cuisine. Parce que il y avait des rumeurs de partout. Bastar Nabiso, Bafi à théâtre. Sur tous les termes. Bafi à théâtre. Moi qui attends qu'un frère, j'ai eu le temps d'analyser, j'ai eu le temps de vivre avec eux, Bembeni, et j'ai compris que c'est pas ce que nous pensons. Et alors, tu comprends aussi le lot, ah, ce qui m'a mis ça, ce qui m'a mis ça, la bonne, le total appelle au bout à Mamissa, Star. Comprenez, depuis un bon moment de silence, on a récupéré la situation avec force. Le rythme est toujours à Baïloubou parce qu'il y a qui moins faim mais le toujours des retours sous recommandation il y a fan Nabiso ou Baba qui n'a papa Jean Chibo non papa Jean Chibo tout ça on a pour Nabino donc nous tout ça pour Nabino donc nous partageons les mêmes cités ensemble pour un même but. Mabis on peut aller? Oui c'est bon. Oui merci. Surtout que Nabiso Wenze Merleniwa est-ce qu'on peut faire ça? Merci. Start, okay. Déjà des retours tout Wenze, mais compte tenu à temps, il y a ma condition de sous Wenze, donc on nous a pas encore permis. Il y a aussi la vidéo, mais quand même aussi adapté avec la start sur le truc au Somba. Nous sommes de retour déjà. Star a ici déjà, je suis déjà prêt. Nous allons expliquer comment Arobanda comment au salayango question quoi pour nous de profiter na sauce naie et il y a le lois commentaire bi sauce la biso mbisa mai mais pour accompagner on a les légumes moko bengaka bilolo je sais pas moi origine à bilolo eza nini mais Star pas ko mekako pour expliquer biso parce que il a eu déjà le temps de commencer pour arriver sa biso ba avantage nini épais ça na bilolo surtout pas na bande ko na biso ya mibali donc tu connais un peu que j'appelle les son peu boyebi na cannabis il y a les lots avec la star. Mais ça est-ce que comment était le marché? Ils avaient un peu compliqué avec les gens de il y a ordre. Oui mais il passait dans le bien. Tout sombi et l'autre non ça là tout ça il y a mon quand même. Biso malgré que aux ala kiwana pour soutenir na maman on va chasser papa 6 mois oui. Vraiment. Et passer dans mon bien l'eau on a biso ya ngolo. Tout comme une moment à pratique. Pratique. Bon, tu as une théorie. Mais lorsque il faut vivre, est-ce qu'on m'a mis ça en live? Donc, un moment à pratique. Il faut nous présenter. Épices nanga. Tu vivre, peut-être tout le monde a demandé ça pour ça, on a une propriété. Et ça, on a mis l'aïté pour nous. Ma belle, il a eu plus de problèmes. On a présenté Miss nanga, on a présenté Bilolo nanga. Ouais. Tokyo Banda. Déjà, pratique et bandit déjà. On a commencé déjà l'histoire. Il y a fleuve. Oui. Il y a fleuve, Ngolo. Il y a congélateur. Il y a fleuve. Il y a fleuve. Ah, il y a fleuve.
fleuve awa toza na bilolo bilolo yango bilolo bilolo yango esangani na kati a ozomona différence ya bilolo na légume oyo eza ndunda bitekuteku ozomona eza deux choses différentes mais tout eza légume oui non c'est la mélange. Pourquoi ce mélange là au poni bongo ça dans mon point na poni bongo parce que eza traitant ko salela mingi légume oyo bilolo eza kisi munene bato mingi baneglijaka eza kisi munene eyidaka mingi surtout mibali bilolo esukulaka barin bilolo esukulaka nini misu bilolo eyidaka elongelaka na malaria bololo wana etretaka malaria etretaka infection mingi bainfection mibali kasi po biso basi ele poko me anokisi elongo me mingi bainfection mibali ezalaka mabe oyo soki ozoli yango mingi ezotraite na infection sikoyo lokola ezalaka mpe bololo yango soki tosali yango mélange na légume esalaka neti eza wana natie na ngai yango mais légume edéborde par rapport ya bilolo légume na biso yango oyo eza ndunda mwana nyonso ayebi oyo eza ndunda bitekuteku kosalela lelo pratique tokomélange yango ensemble awa toza na makemba toza na makemba na biso makemba na biso yango jésus makemba na biso yango oyo nde tolobaki makemba tokoakompagne yango na liboki na biso ya mbisi ya ngolo oyo esengaka yango mingi ya liboki esengaka vuma esimbaka mana fufu te yango ebongaka mingi makemba soki makemba oyo ya mobesu osangisi na puti yango osali yango lituma mais par rapport ya temps topréféré kosali kaka makemba ya kotokisa na kosala yango kaka ya kotokisa yango nde tokoakompagne yango na biloko na biso ya lelo awa na ye na bepisi oyo fufu nasombeli bandeko bapréféré na bango bakoakompagne biso na table baboyi na bango kolia makemba awa toza na tomate na biso ya mbuma tomate na biso ya mbuma tokoutilize yango na légume na biso tokoutilize yango na légume na biso tokotia kaka mokie po epesa kaka couleur epesa couleur na mbisi na liboki na biso ya ngolo awa toza na kibi ya marinade tokotia na liboki na biso toza na kibi ya poisson tokotia yango na liboki na biso aromate oyo tokolambela yango na légume yango mingi de préférence nango ezalaka mingi ya légume po ebimisaka yango susu vert parce que tokobimisa yango ezala vert légume vert tokoakompagne yango lisusu na marinade et puis ndembi na biso oyo tokotia yango na liboki na biso matungulu na biso oyo tokotia yango na liboki na biso lekota vraiment épice te parce que tokoma koéviter trop d'épices déjà kaka koutilize litungulu oyo koutilize litungulu oyo na ndembi oyo na kasa epesaka déjà matungulu na ai na biso yango toza na ai na biso na muscade na poivron oyo toza na ngolo na biso tokobwaka yango na kati ya mbisi epesa mwa supu mwa buba pardon na kati ya légume na bosani tozobanda na citron ezali tobosani citron mais natindi bazwelanga basoa c'est très important na bosani citron tozobanda sikuma ya moto na tia wana toki nazosupa yango na mbisi na biso na mbisi na biso mpona kolongola zei première étape ya kolongola zei nazosupa
mai na biso. Et puis deuxième bambula wana nazotia ndunda na biso na kati naotia mai ya ndunda ona kokotisa ndunda na kati mpona kolembisa ndunda et puis koerese yango mai na nga wana nakotia nano oyo nakotia nano bicarbonate na biso na kati ya mai etoki après nazwi ndunda nazwi mai wana nasupi yango na ndunda po yango nde ebimisaka vert nasukoli yango bien na mai nakosukola yango vraiment nasokoli yango bien nalongoli nini nyonso nalongoli bicarbonate nyonso na ndunda nakosukola yango très bien là nalongoli bicarbonate nyonso et après nakotia yango pembeni tobosani kosomba wani osolo mais eza problème te tobosani talaka wenze yango tosali rapidement tobosani osomba solo. Après, le coup la vidéo d'Astuti na kati de petit solo et exagérer bololo mon yon tout petit qui après ceux qui n'a quitté nous dans la soupe yango ma ya bicarbonate et après na kosa la sauce na ya matungulu na tomate matungulu na ndembi na poivron na poivron oyo na kati na mo pilipili na na tie mo kibi na kosa la sauce ya matungulu ya ndembi ya poivron on a pour ceux qui beli vraiment bien là ni na ko kata ndunda na wala ndunda sina resta qui déjà bien voilà après on a sauce on a soupe na ndunda na balusi na matis na chemai et tout qui comme qui na cheki nanga na kiti sisi ko na ko banana na lokwa mai c'est bon on peut commencer déjà. Je pense que l'on déjà non ça doit si dans le mola qui parce que les bisous qui n'est-ce que tout somba gagner temps hein sikoyo nazo kende si sur katambisi nanga nazo kende siko pour vraiment ya moto pour boire et donc retomber ça t'a dit bisous qui n'est pour boire quel la tout côté épuisé hein vous avez pesé pour voir qu'il a un ya moto puis na rolandisa ngo lisu citron moi mai na ngai toki na rolandisa ngo sous citron pour na kokoma toujours ka ba effet assez wana ezala kina misi na soupe na mama vraiment sikoyo nazotika ngo quelques minutes le temps eboma awa nazo remplacer mafuta na nga ya huile mpona asala sauce na nga ya légume awa nazotia mai na nga ya légume nazotia na bicarbonate ai na nga mpona rapidité ya temps mai yana ba finiki na ngai manzo makimba makala olive no gaspiller makala te makimba nanga matara déjà
na ochango boye nazo passer siko na stand ndeni esika ochango ezati na ochango mai nanga na passer ndizo koya na se ute na opeka na se o passer muka ute na opeka na se eza nango likolo elamba nango eza nango problème te mai mokie kaka po elemba nango mpe na mokongo eza kaka kosukola makemba nanga sunganga na moi okuna depose makemba po edenga na tino makemba yango bien là makemba na ngai merci makemba na ngai c'est une zungu oyo na moni zungu eza mwa monene par rapport ya oyo chimai na ngai natia kaka dekopo ya mai singa na mpe mai ebele mai ezalaka boye ere ezotoka chaleur wana yango nde obimisa mai makemba na moto mai nanga na moto namoni mpe mai ya bicarbonate na ngai natiaki bicarbonate etoki nazoki esiko nabwaka yango na ndunda na ngai awa nafiniki na ndunda mai kwelemba natiki yango mwa quelque temps na kati ya mai nazomesendu comme ça nazo échange na tia mai awa mpona fina citron jus ya citron likolo mpona kolongola kaka mai ici la main ya moto na chaki likoa déjà balingolaki nini nyonso omoni eza te
eza te. sikoyo nazosopa jus na ngai ya citron katina jus ya citron mosamo eza jus ya citron eza kaka na cadre ya koboma kaka kodésinfecte koboma zei na mbisi tila na bakisa mosusu kwa mbisi eza mo ebele ya naotya kaka épaisseur oyo parceke eleka nango ekoki sikoyo naresaki deja bandingi na nga oya katakata bepisi na nga mpona rapidité nakataki deja matungulu na nga yango na kosupa sopi matungulu na ngai oyo eza ai na ngai ya moke natutaki sopi ai na ngai na kati nakata sikoyo ndembi na ngai yango nazofina kibi na nga nafina sikoyo nanga nasali mélange épice ya mai nanga ekona nango épice te suka baépice kaka yango oyo nazobakisa kaka na mafuta na nga ya huile ya poisson yango oyo bakibi na ngai mpona mbisi na ngai ndenge eza boye eza mbisi ya likasa nazotya kaka huile ndambu na mai moke etoki kaka 5 minutes mpona komélange o huile na ngai na ngai yango wana natie na ngai yango boki na ya sauce blanche natie yango tomate
Chimana. Moyo. Natonsi na nga kopo te. Chango ya moto na moto finika etuka pendant 5 minutes et bana na mo épicé lima comme ça na karango na makasi parce qu'on a à commencer ndinga nga on a checké na nini na commencer on épice na ya mwana sina kati épice na mwana kati poivron matungulu ail na céleri na zotia na pilipili kolo yango na olambe ya mingi ndunda oyo esengaka mpo koremisa yango bien mpona kolongola ze kolongola nini oyo bicarbonate Bicarbonate bien, il faut passer 3 fois. 3 fois, la maman est déjà épilée. Nakata na mama mpena mbele te. Nakata na mama mpana maboko po esele. balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misia émission losango ezali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement la maman bayaya baleki site ligne ya internet botalaka conception ya boss John Chiboti Kwabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Canada, go to some time. We bop Molema, Panika, Dalea, we don't need no fake news. Daniel, 4x4 de la Oh, ma kimba la biso, c'est bon, c'est quoi? Mon desali jaune na mito, hein. Ma kimba la biso déjà c'est bon. Pour la dolinga, na kiti ma kimba la biso. Oh, toujours kumba kasa. Toujours babu, babenga ngo babu, to babu no likona moto boye. Pour air to ko chambisi na biso na kasa. Kasa e kat esala sala basinga te e katana katana. Yango foto babu la yango. Moi c'est ça le quoi pour changer couleur hein. Moi de couleur. Tout changer. Tout changer sous. Tiens.
bino yango na ndenge ya réalité. Comme l'étape il y a construit la makasa, mais avant que tu déjà au bas de la yango, on a pour les mystères, on peut déjà formé. C'est quoi avant que ce la yango, na jour 4 hours, na jour bien ça singa, pas singa oyo, non c'est ça oyo, et qu'on servir biso na kukanga maboki na biso. Servir biso na kukanga liboki na biso. Donc au no ko lukasinga nous place monsieur qui kaka na kasa na se servir na ni na ko se servir na mo et kata ni mabe et babula mibie. Pona bandeko na biso balandi elubu ya bastar ngai liboki na nga eza liboki ya nzungu nalambi yango deja na nzungu ekomi na moma oyo nakende kokanga yango na kasa nazali kasa parce que naza na besoin ya odeur wana nalambi deja liboki na nga sikoyo nazoki kokabola yango na kati ya kasa nakangi kasa na nga nde naote kolakisa bino wana nazomandai kosukola yango après avoir kosukola kasa na nga nazokitisa liboki na nga pendant 10 minutes esila moto soki esili moto nazwi nakangi yango na kasa na nga et après nakotia yango na moto chaleur wana ekobimisela nga solo ya kasa na kati ya liboki na nga. Mpona etape ya ndunda na nga si nasukolaki yango bien la natiaki yango a part parce que bandai kozela ntango na yango ya sauce épice nango mpe yango na kati ndembi, poivron, céleri, ail, litungulu na bambuma na nga pilipili na bwaki ya kati. Awa mwa mbisi na nga nasombaki ngolo na nga mpona kotia solo na kati ya ndunda na ngai. Mpona ke kotia kikalu. Kaka mukie kaka 20 minutes na salsa déjà étape na biso ya kokanga liboki na biso mopanzi natutaki litungulu na nga na liboka donc otia litungulu na ndenge tie botie pembeni. Ok. litungulu na nga nakozwa chaque liboke tie ndambo natie kaka ndambo juste po epesa solo ekebele naotia kaka tabo natie kaka likolo ya liboke na ngai kasa mosusu nazwi kasa na ngai nafo bakisa yango namokamapeki na nga ebimisa solo yango te ezalaka kakao moto eleki makasi
ça les bouquets dans l'ail. Tiens moi bandi et peut-être aussi ça. Bouquet. Pour une étape il y a sauce dans la légume dans la sauce. Comme ça, boé, et vous attendez. Dans la roue. Vous attendez la roue. Ça vous dit là. Voilà. Alors, ça y est, épices dans l'ail, sauce dans la soupe en moins. Chaki on a aidé à faire la soupe. Chamaya. Pour moi il y a bâtir la sauce. On m'a dit dans la moto. Déjà moi bébé. Et ça va mélanger épices. Na légumes et tout comment monter et après on va ça qui pinangai c'est une petite ici tape dans la biseau ici est belina na chaka mungu alikuwa na cheki msami ici est beli nous na biseau na bilolo ni tapkara ya baboki kaka ezwa mwa kasa ilamba ma échanger couleur na soloana table de choses à la prête. En tout cas vraiment merci pour la patience, na bien patience, na bien pardon. Toujours ko bakaka bientôt là dans quelques minutes toujours vous a déjà la table. So ya ko tani boki na msana kati ya moto ya nzungu pona et la maman, casser la maman pour nous aider à écouter la musique. J'ai un peu de temps il m'a bouqué la musique. Si on a tué nous avons la moto pour nous coucher les bouquets nanga et ça et bella et toka et changer pour sous ya casa. Il faut aussi pas yango. Pas yango. Na. Chaleur wana. Les kati boki na biso na chelo ko moya kilo wa. Tani banga.
mpona ele iboke na biso esengaka mwa chaleur wana epe kosalaki ekasi elambama rapidement mpona temps. Merci. Mesdames et messieurs, dès au début, on a commencé avec la star. C'est comment là? Très bien. C'est déjà prêt. Hein? Ils ont eu facilité, hein, je crois. Non, ils ont eu facilité parce que... Et puis, tout le monde a rebellé dans le encore. Mais... En même temps, adapté à la situation et vous bénéficiez déjà de l'homme. Bah, pas de commentaires trop, mais quand on lit avant de tout, parce que la situation est quand même on a eu le temps d'observer tout en la théorie et maintenant pratique. Les résultats déjà natales. On va observer ensemble avec le maman, avec les invités. Susanna, Benita. Oui. Benita, elle est là. Oui, Benita. Pandinaye. Susanna, Rachel, Madame Rachel. Oui, Madame Rachel. Elle est là. Et Maman Guiguiche. Maman Guiguiche aussi est là. Wow. Donc, ben invité Nao Lelo, mais bon, mais quand même, recette visuelle Lelo. Oui, ben invité Nao. Mais c'est pas tout Moulouba, ce que j'observe. Tu as préparé aujourd'hui. C'est comme si c'est pas vraiment trop Moujimaï, trop. Eh papa. Vous êtes de Moujimaï? Daniel, en fait, tu as raison aussi parce qu'ils ont Iloubu à Basta. Non, ils ont Iloubu à Basta. Ils ont préféré au bilo qu'on a la lamba. On a Moulouba, mais la lamba a été qui Moulouba. Non, mais aux a raison. Mais aux a raison parce que ils ont Iloubu à Basta, ils ont Bicolo. Ceux qui ont Bicolo, alors nous, on a vraiment un sang. Non, moi je pense que tu allais juste nous donner votre originalité, mais qui m'y a moqué. C'est pas ton lien. Ça là, et l'oubou ya écolo, on est dans l'accès de vous qui est écolo dans ma danse. C'est bon. Coup d'envoi. Ok, d'accord. Bon appétit à tout le monde. Merci. Pareillement. Merci, pareillement. Allez à Cac. Daniel, oui, quand c'est servi dans le fond là, il y a la salle là. Parce que quand il est plus fou, il va me finir. Ce qui est merlan pour bien. Ok, la bisso, il y a un gros il y a un bis tout ça là qui. Il faut qu'il y ait un bisso. Ma maman va déclarer Badi. Là, tu as marqué ma. L'équipe n'a vu ça tout ça qui est lolo. C'est bon. Regarde, on est là. Aux enfants. Vous êtes là, la face. Rachel, maman il dit. Oui. Yo. On a dit OK. Qui bilou là on dit ni yo kana on dit ni kuna te et ça là kitoko mélange bilou na ndunda Liakaka.
faut profiter mon boire. Kitoko makasi. Voilà, je vois. Eh, Maman. Même si on fait un jam, hein. Asukara, oh, na pondeur, mal tabanine. Ok. L'eau, moi, ma bêtise de l'eau. J'ai fait ma copine, quelle surprise. Pas aux alarmes, les gens aussi là, la France. eh. Pour rater, il y a un peu de pour rater les paléologies. Maman, comment na Mireille Pam. Eh. Mireille Pam na ngai. Comment na tande na mamisa boni biso. Oyoka, loboko na misa. Mwana mutu noti. Mama. Ok. Nalegi mamisa lami. Mireille fa ozalati. Mosika la pana mama kopa na ngai. Eh, Olive compagne, Olive Anne. Rateo. Acoustique bate falusa. Kano suka. Mwente. Niklete. Eh, mami sa bomi biso. Bomi biso le mwente. Suka. Banya kaka donc. Bana kilo bafana tikanga. Baba lina mamisa na bango. Mamisa lina ba fanatique na ye. Yanga na bino mutokota asante. Yanga na bino pas moyen. Balia kaka. Donc balia kaka. O eza émission na bino, émission na ko sepelisa bino. Elubu. Elubu ya ba artiste na bino. To lakisa bino ndingi toza karaté. Ba o basala ka to lobaka to lakisa bino ba rôle non te. À part ba rôle na biso. Toza rapé ba maman, toza pe basi o toza na kati ya mabala, na kati ya bandako. Rapé na biso ya kobongisa pe foyer kolamba, toza na bana. Donc pour nous lakisa bino ka ke. Papa Thibaut, mela na oza fin. Kolakisa ba star na bango, ndenge baza bana capacité ya ko démontrer na ba fanatique na bango ki baza capable na tout. Soko ye kota olia na za. Oh ye koto na za. Oye buenaza, oye na théâtre na partout. Ni théâtre na makubu. Oye bini na sepel sara na ngolamba, surtout na fumba yo ye bina koma nkongo na change na les côtés. Là mon ari na nkongo, na selika ki mungale. Na selika ki mungala. Ki muba bo sentir. Luka ba luba. Ok, jazz. Chanolando. Mwana Bella. Maman, le quoi goût ezoki. Mireille Pam. Skolo na kolia. Maman Pasteur. Ah, Posa mwana nzambe kopa na ngai. Raté. Voilà. Sûrement, lentement, vers la fin. C'est quand même bien dans la table. Une star. J'ai autant. Oui, ils ont accueilli bien papa. C'est la fois où on l'a mis là. Parce que quoi, parce qu'on attend à mon hôtel à Bissau. Et il faut savoir qu'on peut le connaître, ça va nous. Voilà, on peut commencer par les invités. Tout le monde a l'impression par rapport à la recette. Maman, comment? Très bien. Waouh, c'était waouh. Oh. Donc, mamie Sama, la CPL. Le boko, mamie sa le boko. Donc, à partir de là, comme mamie sa le boko. Boko lambo, mamie sa lami. Eh, c'est batikai. Mamsou Baransaraka, mamie sa boé. Il y a théâtre, mamie sa. Donc, à ça la nyos. Maman ndaku vraiment. Sora bel lamba, à lamba. Bolie pe bo sepeli. Donc, mamie Sama, mamie sa complet. Donc, la sepeli ma casse. Et de l'autre côté, il y a encore la star. Benika, comment vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Comment vous trouvez la situation? J'ai bien mangé, donc... Plutôt trop. Petit à Oumela.
Ah bon? Mais là, parce que nga vraiment franchement nga nalinga mbisi ya mai te nalinga vraiment mbisi ya mai te namonaka bambisi ya mai on dirait ça kana mwa bazei na invita zei wana mais oyo eza surprise asali ngai donc asurprendre nga na eloko oyo donc abeti eloko moko nga mona s'attendait te kozala boye donc nasati mpe expérience boulot ezali donc amwasika te o mwasi théâtre maboke non une femme complète. Vraiment. Une femme complète na libala pa papo sepeli. Po musala aibo sa musala. Bino mo bomo na ekutu minga olobezate. Bino mo da bo sentir. Siko na mapusa lisusu. Donc abominga. Na oloba te po aza petite sœur na ngai peut-être ba oloba ole kinaye bona boya rosa commentaire te. C'est ma belle ngena loba. Que ils bien te bona boya fouté. Mais en tout cas longoni na maman. Vraiment. Beauté Zara et Longité. Beauté Ketina Maléo. Voilà, de l'autre côté, Madame Fibé, c'est ça? Madame Fibé. Madame Fibé. D'habitude, au gros Baksanini par rapport il y a Star Ninga Choloba. Mamie Sepeza, en tout cas, Mamona Mamisa, Mamisa Sala théâtre, peut-être Bakanza, Basa Pembe, Alekika, Bamone na TV. Aux filles, aux filles, il y a bar, aux filles, mais Mamisa, bien moi, c'est un maman et un la bonne Mamisa, moi c'est le sambo. Na sepela na mamisa asambelaka ayebi nzambe kaba vio ba loyenge ndenge ba tusu ba jaka en tout cas bongo te. Mamisa a surprendre nga. Natani na li. Vraiment. Na li nyonso. Ada pelako wa binga loboko. Loboko na ndimaki te. Maman Loboko. Banal komi Mamisa Loboko. Mamisa Loboko. Voilà, merci. Donc, vous avez compris là, et là, juste ma intervention à invité la star Nabiso Alelo. La star, est-ce que au Goris Nabiso, déroulement, comment Bandaki, si et comme na étape où nous avons la table, question encore pour eux, il y a profiter, on va aller à Sima, va comprendre comment situation est. Parce que ce que j'ai remarqué, on dirait que tomate est zate. Oui. Problème de l'eau, ça, tomate. C'était comment? Reste dans la lelo. Naitizaki kaka litungulu, aïe, céleri na ndembi. Parce que y a ba recette nous tous c'est grandi ndunda ina ba façon bile wala mbilango. Mbisi amai pe na façon bile wala mbilango. Façon nga sepela ki lelo na lakisa. Ba yo batalaka elubu ya ba star. Lelo na baki na omemela bango système ya wala mbela bango légumes sans tomate et puis mbisi ya liboke sans tomate. La bandaki na liboke na ngai na bandaki na mbisi na ngai na somba mbisi na ngai na sukoli yango na ti yango à côté na tokisi mai na ngai ya moto et moto makasi na sukoli yango mbisi na ngai première étape na ina rincer yango très bien là na eko baksa na longo na tie na longo li yango na kati ya mai ya moto na tie yango pa na eko zo citron na ngai na fini na mbisi na ngai na fini jus wana na balusi na kati ya mbisi na ngai et après na eko kata matungulu na ngai en tout cas na kata ki matungulu ebele na kata ki matungulu ebele parce que mbisi ya mai na matungulu na ndembi esala yango goût makasi koleka kutu muto atese ki ba soki ba nini. Mais oloba liboki osaki yango ya kolamba, c'était comment? La saki liboki na ngai ya nzungu. Ya nzungu. La lamba ki déjà liboki na ngai ya nzungu. Et après na yeko zo liboki na ngai na yeko kanga na kasa kasa e jouaki ka rôle na suka. Liboki na ngai se bela ki na ngai nzungu. Nzungu. Donc on kolia pe ningi za na nzungu. Oui, na ka na nga pe kolia. Ndebe zeki na ngai nzungu sa ya na lila kasa. Na ka na nga pe kolia bongo. Mais d'après nga ni na préparer qui recette de l'eau quand on va qui koza liboke et on a parlé ça qui on a kasa la nga bomona ki na cheki na nzungu ndepe na zipaki pour na chaleur wana échanger nga mo couleur et bim c'est la nga derrière ya kasa yango epesi goût na liboke. OK. Donc na liboke na ngai na cheka ka litungulu na pilipili na ndembi. Voilà la star. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans la recette noire? L'autre quoi retenir vraiment ni ba maman ba la biso ba retenir ni directement pour la recette parce que j'ai encore le temps il y a kolia ndunda les habits écoute kuna bilolo. Qu'est-ce qu'on peut retenir
na Sembiozo, Bissamai, Ndunda Bilolo, c'était comment? Tu peux retenir? Non, le baba maman, Kolamba, ils ont été aux alara fixés car les locaux yepi. Kolamba, faut trop il faut aux alara stratégie. Oui, oui, au couvent n'a pas beau, on dit tout ça la théâtre, ma musicien, bah, il m'a balu crabandim. Et ça a été le cas, tu bah, tu coller là, que balamba, na chemilo, na chema fouta, non. Et mon pauvre, il n'a pas bête en pebo, on a cause à peine d'unda, on a kati non. Na kali non d'unda, on a kali on a ba tomate. Je me suis pas comme capé boy simi. Nga bilolo o eza kaka expérience na vanda kinga bino. Bilolo eza trop bololo. Na ko zo ndambu. Na zui légumes ndambu. Na sala on mélange po e boma moi bololo. Na sala ngo yango moko ezala moi bololo moi pour bana bali ezala moi mona bana ba oboya. Et là, on a la maman lelo, ba mika expérience au yandunda. Ba mika expérience yandunda na ngana bilolo. Ba yo kaguwa na après. Na ozila ba on a suite na message. O ya ko préférer ko benganga que cela ningi ya kuzu ba mukile baté parce que ba fan na ba déclarer. Nazo de kana télévision, nazo éviter ko pesa bon numéro. Non, nazo éviter peut-être il y a des fois izalaka. Au couper ça voulait qu'il y ait un cossonné binoté on a la boue na face bah il va se tromper la salle li bango numéro de téléphone na pesa bango comme ça on a besoin à moi lisungi moi lité ya moi likambu moi nini alinga donc ça li sous na émission la biso lubu je suis là pour na bango c'est ko benga ngai ko benga la numéro ya 0 89 90 62 498 voilà uzwanga la numéro wana. Et votre nom de la femme pour se séparer avec vous na numéro na biso alléluia ilubu ya Bastar. Mot de la fin la émission alléluia. Bisous na batunyo so bala na émission na biso. Ceux qui pona bino tendinga mami saluna na lambité eza pona bino de le longa na misi bo capacité na misi ba force nanga mayele nanga na tcheli bino beaucoup va toujours noter la biso bo soutenir biso sika ba faute eza derrière eza bo aider biso toza ba ntakoka azate moi ba conseil wana ekopesa biso susu mayele mbala simato mais un peu comme ignorer oh pe ayebi akokipe ko benga ta mami sa moni mbala simalamba bo edenga pe na moi conseil ndé maman ya na ngai maman mimi ya bedi aidara ngai ya mami sa boy donc ezara bien mbala sima donc professionnel na bino pona ma despo plan préféré mususu ngwana pona ma des on la mbela bino mbote na batu nyonso nyonso la fait simbote Roger Ndimbu mon grand frère boss na madame naye na Paris madame Lisa Ndimbu bonjour nayo la fait simbote na kumwa papi na kata Suisse les grands mayas yaya tu es mon grand frère donc so na biya nanga so ekwelinga na butu na benyo na tongo na so solution donc umila mobala bata mère rêvé donc comme na mututé mobala mère rêvé makasi pas solution donc mère rêvé pas solution voilà bata mère rêvé pas solution ma mère rêvé pas solution na petit beauté et do kaungu na kata Suisse na petit beauté ma chérie Amanda na petit beauté na Gabi mon beau-frère Gabi Mawaya bambote na yo papa est-ce que na Paris kuna na petit beauté na nga eu la carte maman de 5 Nana Jéza ma chérie voilà. Copine c'était quand même bien d'être avec la star. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Nous sommes à la fin. Voyez la fin d'une chose que son commencement. C'était notre rubrique Ilubu ya Bastar, présentée par votre humble et simple serviteur. Lui, c'est Daniel Ebika. Ebika Daniel, autrement dit, 4x4 de la presse congolaise. Nous, on en a fait des choses autant de réalités, mais c'était pas quand même rose. Hein? Quand même, on a affronté des réalités depuis qu'on a commencé. On a Wenze, machin, négocié, mais ça n'a pas tenu. Et tu es la star arrive 40 son temps. Il y a quoi expliquer, bicho. Déroulement, nous sommes de part et d'autre. On a eu quand même
Il y a tirer leçon par rapport à la recette à l'élo. Un grand merci à Nadine Majesté, moi aussi à mon candidat à Londres, de la part de Jean Tubo Tubaba. Merci à vous, merci aussi à Johanna Koudimba, na Paris, Grace Mouika, na Bruxelles, Roda Moulembi, patron, Yabar Congo na moitié, Cyril na Taboufatou na Dallas. Merci d'être branché, scotché, Viviane Nzumba. Depuis quelque part, vous nous suivez avec attention. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore d'autres rubriques, télé-réalité, l'oubli à Bastar, l'oubli à Bicolo, découverte et enquête, pourquoi pas, et tout c'est déjà pour demain, avec cette grande équipe technique derrière la caméra, il s'appelle Merlin Niwa. Tout le monde pour un même beat, en ensemble, il n'y a pas de souci. Hey papa, les bandes sont ah oui, bien, très bien. Très bien. Ah, tout le monde, puis sont ensemble. Tout le monde ensemble alors. Ensemble, elle m'a invité la visite, tout le monde ensemble. Banda Yesu. Bon, Bye bye. Bye bye. Bye.